pesi bato baya to tie te micro pena ba tele msibena faire ya ba tele misi mutu na bino awa ba pesi 1 heure bita bato bayemba ba pe mati mutu na bino pa yembi aboni bizo ba boyoko bozo travailler pas jeune moko azalaki chansard na orchestre pour na orchestre mutu azalaki le chèque na makamba koyemba ba boyemba te poto yebaka série wana so ye na BCBG au monde alempela mochwa so ye na kati ya maison mère ndenge to bandaki maison mère na biso ebike faire azo bugile na koyemba ok pa waze ko mona Jos Biena ozo comprendre soko ye na quartier na bango wana orchestre na bango quartier soko ke kuna ba chanteur ezaki ba soleil bato ezaki so ayemboka gypso butu kondo lo yoki voix ya moto zo kalwa mwa mwasa so yebi lelo nzamba sungi yo obimi na misa bato sala musala biso tozala congolais tokopuye okoza congolais mais soko komo lingo sala musala ndeti ke yo nde bato tu po ba dépendre na yo papa wana okosi kosa bato ozokosa wana ndenge mo mbenga kosalika Debanza London TV bakuna liboso soki mopaka bima opoto te wana mosusu wana bozana ye soki wana binaka na loketu wana atikala memo opoto te oke poto na wenge epuis ya wenge eza ya baina nete ya ba 6 mois oyeka kusalika pembeni ya mwana werason omoni poto ya mbalide ye ebele omoni maboko Suisse Belgique maboko Paris omoni baturquie omoni bapoto so bato yango bino botindaka osuba nao na mbetu na Luanda loza wana ngayebisa Debanza London TV nyise koza lokonda boye te memaka mwa libende ovimba loko babili wana oyo azoyebisa ye mais malgré to asala epe bongo makolo ezaka yokonda oti kosala bajime nosana bawera bajibe bapesa oya anniversaire ya papa chéri peti nango ozosufuro badi muzika zwa $14,000 sala bastudio babiso balobaka 20 millions 14 millions eza 14,000 20 000 te 14,000 aza 14,000 ozo comprendre aza 14 chaque mois banda ça reste à dire ozo comprendre ça reste à dire Debanza London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Mbanza London TV original. De Mbanza London TV original. Abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes fidèles à Maïle Télévision, en même temps, DML TV, des chaînes partenaires avec messieurs Debrune ainsi que monsieur Kiro Mbengi. Je te merci pour la confiance et pour la fidélité. Et bonjour, continuez toujours à liker, à commenter, à partager. Ça nous motive d'avance, il y a aussi la Moussala, mais il faut parce que Moussala a réformé, il y a coupé sa information. On est beaucoup plus vraiment censé à couper sa information parce que tant qu'il y a pas de déjà, on a fait Nzambe, merci. Pour nous, de Munga Baraka, Munga Mapen, le Dieu parmi nous, Nzambo Saliki. Ngai Magomo Bali Nzambe l'apôtre de tous et en même temps l'homme qui grande H nama le sous tongo bipe kwa lelo merci parce que la Bible dit Nzamba linga ko kaka mutalo bana merci Nzamba na posa mbongo na ngate ana posa mituka te Nzamba luka motema ya moto moko et le bana merci parce que c'est important de dire merci parce que celui qui est fidèle dans les petites choses il sera aussi dans les grandes choses yo beta tolo na pe ma beta tolo na bambongo no mais OK likole ya ba makambutu mtako ozanango o Nzamba linga ko yoka na mona na so ba humain ezaka ko pesa ye merci zola ça qui ceux qui tozo pema ce n'est plus nous qui vit dans Galacte 2 à 20 mais c'est Christ qui vit à moi c'est pour cela je dis encore un gros merci à Mungwa Baraka Pungo Tolendu Jova Rafa Jova Nis Jova Jire Elohim le Dieu parmi nous Emmanuel né à Pessim Sopema et on pèse sous ton Pessim Sopema on mona sous tongo il est là parce que Maramébélé ça marana boutou mais Nzambe par sa miséricorde par sa bonté a apporté encore souffle de vie avec ces jours Ezali je suis 8, 9 et puis Proverbe de 4 comme on a 20, 23. Aujourd'hui, l'émission à référence Nayambi Adrisha sénateur. Adrisha sénateur commanda donc commando préfecture à Weranson. C'est avec lui on va essayer de parler parce qu'il y a un Kinshasa qui juste pour la production l'équipe dans stade des Martyrs et ma colonne beza diana nzela zozonga na kalaté na mboka na Angola Congo beza mboka na mais akoma mingi na Aden ya bangolais parce que kuna makambu staff makambu se fanda kuna mais en même temps congolais ya makila to yambi to me ko swana ye makambu ya ba liste e Weranson na pesa kiawa ya ba stade écrit ba émission na moni ba te belé ba se charner contre Weranson ba se taquer na Weranson il faut to ba ba na biso de benga ba warion ba to ba sala ba analyse ba le la aigle ba ketro au delà même ba Weranson faut chanter liste na liste le kuta Weranson nani de makambu belé ils ont opinion na bango ya donc on vouloir monter mais to le ba ko sala analyse ko sala critique za malamu mais aussi on a critère ni pe na lolenge nini ça la critique ça analyse mais ben to boyi ba ingérer pe na ko manquer ba to ba respect à trois déjà moi mi ko lebele na juillet sous to me comme que ko so na ye après ça mon évolution
ya wenge nezo kendele pito yeba et na makambo te bimi adrisha par na izani parce que bazo connaître mingi 50 de kuta ozo lobate 50 de kuta babi ozo lobelo côté botigeli odili vanzaka bitumba le pe na ye pas adrisha te mekamuke ko so na ye est-ce que musique n'est comme Kendele ou les musique bien comme ba compte à rendre. Merci na maman Julie Castello notre partenaire en mission Oyo Julie Castello partenaire en mission Oyo Julie Castello femme bio femme naturelle na Londres. Merci à Debrino, merci à Diebouanga papa les grands para, merci à Bob pour sa réalisation, na assistance Yannick Yorapo et puis je dirais ainsi un gros merci à mon ami Carlos qui est passé dans la Kinshasa. Ah Carlos ça dit un cadeau. Merci Carlos. Alors, il est avec moi Adrisha, sénateur qui à qui je dirais bonjour et bienvenue. Bonjour Margot. Mobali Nzambe. Tozali na biso. Boni. Ouais, Kimia, il y aura un autre monde. Pépé les ans vraiment. En tout cas, ouais. Ça va. Nzamba zo batela. Tala biso to tchare liga pa Nzambe. Ouais, batela biso tout donc quand la mrida na tongo faut payer ça merci. Pour ming ba lo ka ba fanda tele bossa micro le roi biso bo bazo ko raté. Mais il y a bateli biso pena donc to solo li to kutana Mago to kutana tout le monde ba Bob, ba Carlos Cabalo ba Deli Boster donc tout ça peuple grâce à Nzambe. Je voudrais quand même être que citoyen congolais, autant y penser il y a dans la chose ba kidnapper, je pense que tu as la à ta manière de voir les choses, à ta manière de vivre le langue en tant que congolais, jeune en tant que pour le caravi, tant que qui makambo le bandeko bazo kidnapper batna ndenge ba samisi bango na ndenge ba kateli bango betumbu. Yo en tant que citoyen, s'il faut que ba appelle comme bango pour na mboka. Donc le bandit. Mais ça passe pour bango bakangi bango je crois baza 6-7 mais au bango babomi baza plusieurs donc ba leki déjà ba militaire ya bato bango babomi ba bebisi ba via bato ba sesi bato dépasse bato seba matanga bato musuti lelo ba bara bisika bandeko na bango bakenda te ba ko bercer bango te donc pour ce total bato wana baza bato moko baza ko ndongo bandenge bazo donc biso bako sujar donc bazo bebisa réputation ya pouvoir ya président na biso vous comprendre pour ba mon lelo makamba bien comme on lelo to mon mama yemozo tonga ma joli comme le on na mona lelo ba hôpital le roi Marie puis ya Angola na mona ba hôpital na minene na Angola ndelo na moni président Fatia Pesi et sengwana na bana Congo tana Marie nene ba benga mama yemo ndenge zo tonga ma vous comprendre to mon ba stade zo ba kisama verme lelo ba simbi yango zaki stade moko munene ya oyo bande ko sima makamba Congo mais lelo ba sundola ki verme mais grâce à président Félix Antoine Tshisekedi to moni verme zongi vous comprendre so ba to bazo lingate ba lingaka kombone bimaka mabe que banda yazo sala le côté donc to aboni kama bien zo sala ba ko luka ko tia distraction pour distraction ba to bazo sala makama bazala ba musika to bazaka nzinga donc so bena ba landeli ba pertar ba très bien bena ba landeli ba bena ba zu bena torture ya bien ah ba to na ba mona na donc faut ba condamné pour so ba condamné ba combien de fois mo kazo ba ki okutu ya futaka neka so 132 000 francs to mona ki na internet wana monsieur to zo mona futaka $750 so ba ndo condamné ba mo to zo condamné so bimo eza so condamnation te to ba lukande ba boma bango baninga na mo pena ba yoka pena ka ba boma ki bango wa pena ta droit de l'homme e biso mo to ki na droit de l'homme to lobité bango ba bomi plaisir donc biso to bomi ka mutie bana bango 6 ba beti mo ba ma ta ba bomi bango facilité ozo comprendre que makambo ngesa ba mona ga soto ke ozo ba tere musu sakanye photo ko ta chene boy ala sa place ya zalaka chene pena boy avec ngana zana muta côté kuna donc vous comprendre de bazala ba très à l'aise mais so bazo tortira bien na sina mutu photo nga ko kangati de pena to betera na kishaso santi pena que non kongola comme le longa ba japonais donc mi se change makambo ngeza ndenge makambo kenele le ba sambisi ba ndongo moni ke maman pe kana mala ba aventure bafantir ngana yebi oyote na yebi oyote mosudu muka bamoni ba on a restaurant bazolia o ngana eto tikala ko kutana te botala ba kotomba no sa staff bafantir ko samba na bangeza bafantir bozo kotsa na mutu na makambo gona kende ko yiba mutu na kotie muno ko polele ezana ezobala na tala makambo ba bengeli bino wana yozo ke no lubaka makambo ko yiba mutu kuti mutu muno ko funga bo obo mise mi chopo bafantir yo citoyen congolais ce qui il faudrait que je sois tumbu donc le monde là oh il va jouer na au monde ngo comment tenga monete no basal na elokote OK ndeti kuti no basambisi bango te ndeti no basel bango elokote donc faut penga ko landela bango na ntina suka bakabanga ndo zaka bato ba bomi na bango bato ka bo sambi mala mo nini bolekisi bango polo babiba non wana za suki tokote biso tozo kufa bandeko ba okufa eza na ngote neto mona ba M23 za ba guerre que est to biko bato so bunda nde ba okufa mais au congolais moko pona mbonga bomi muninga na yi mboka comme sécurité lobi na utaki na utaki quartier na utaki kota bakimbuta kuna foka ne bato batamula makolo batazo banga de ko mutu pa matana mutuka potala tala aluka luka donc muta comme une sécurité
bato batambola makolo bato comme kobanga komata na mutuka do mutu pa mata do fa mata na moto zo nyuku ta mutama so na solo mabe so ne do bato comme kobanga eza soki to côté mboka na yo moko eza ta na étranger te que même sous na étranger mais mboka na moko mal à l'aise na mboka na yo bakambo eza ki to côté so temps bozo bo bercer batabongo bozu bango bo pesi bango et c'est bazo ta frappe po babeta mité bato wana OK avant ko samba na mo fait ba beta bango pena bazo bena torti bazo bena musapi no pena ba kanyango pince le pince o pena kataka pena nini ba kanyango pena bakoganga bakotanga na bakombo bato balobela bango so bozo protéger bango bon c'est lem subo yebi makambo OK oh non Adrissa sénateur toujours comment toke malembe na émission lelo ndenge na zo partir parce que aux congolais ça fait mal biso tous bien parce que ba ndona biso ba tomber ba effectivement makambo mais ba famille belende ocho ba awa ba bungisi ba ndeko na bango likula ba makambo yo et ça libena moi passe yo congolais ndongo moni makambo ke nebi ki atoka ba juste torturer fallait ba torturer bango pendant comme il faut parce que ne ba ba muta fallait mériter et passe naï vous avez un message mon rôle ba peuple congolais ba jeune fille ba jeune garçon ba jeune fille jeune garçon. Et là, on a toujours peuple na biso. Premièrement, avant de commencer à attaquer nous, Mkonzamboka faut qu'on soutenir yo. Mon soki lelo, Mkonzamboka za bien na peuple. Mais comme sous ces moi passe pour un l'autre monde na mon usine mo ba publier bazo tonga côté un téléphone za Pepsi. Lelo et ko zo lem super lem sous 500 Congolais ba ko kendo ko sala. Ozo comprendre bon luka bo appuyer Mkonzamboka na makambo ya ko sala po lelo bato belé ba congolais ba ba bénéficiaire na makambo. Mais bino kozaka toujours na distraction ko finga masanga distraction ko makambo zo ke pour mboka za distraction. Tout le monde a distrait. Donc tout le monde a ligné ba monnaie na bar, tout le monde a ligné ba monnaie téléphone est cher. Au monde que mon amour boy pas na bango ba bola mais ya za na téléphone iPhone 14 Pro Max. Au monde mon amour boy donc na tongo ba bimisela ke musu batandi likola me ya nini ya mir mais au monde ye wana apanzaka ba mbongo. Mais siko bata bongo congolais ko fa comme na système na quartier na bino. So moni mutu asala raté azaka depuis tongolais msu ya zaka poka bimi faut ko landela ye. Ko zabe na ko kanye ko memela la police ba ka biloko wana zo ngo wapi. To koma bien. Très bien. So koma koma bien. Bozu ba ngo bokoti ba ngo na internet bokoti ba ngo na TikTok bala na ba mibala batu mutako fana ba moni film ngo boye azumo atala ka biso pe mibali. Ba comme na système ko tinda ko lata ma ko pa muke kala so abwa ki boyo pe tango mona nzoko bazo piéger ba boma yo. Donc mboke kufi. Parce que et ça ma bien na ba fio ba darata msusu alinga ma bengi chauffeur moi au jouer dans mso express ba mo banga. Ah yo simba su. Ah ba na penga po ba mso benga pena ya ozonga chauffeur pa bi na ndako. Bon, c'est comment que ba no banga. Makambo baby. Talaka jeune mo ba ote ko sala ni na bien mais maka dernièrement Eliane wana ba kutana kana na eloko babe de show babenga ngoni Rotana na Rotana ozo comprendre bakutana Rotana wana ndezala kaka fille mo basengi bango no papa ko offrir biso de castel te to fan ndeka offrir bango de castel wana na suko ba ko serrer tanga linga ke note pesa biso babarani pesa accompagner biso ti na bandal to kinela na komi na nzela ko mona ba jemo komi ba ko benga ba téléphone za na to tellement mo ka zala ka bona bu accompagner ba mba triquer ya mona jeune fille on ka ton ba kangi bango bu dona bana basi ba ko mo kende côté mutake divers na côté mutako qui t'esprit na lem so na ba stress na et ça que place mo ba me la télé qui tse mutu akuta na petite sœur a sengi tara ba place bolem so sengi loko melana offrir à ton logo mais mutoza ko offrir lo moko yeza na ba penser mo ma be déjà mais ba bomo donc la secrétaire li sous à l'aise. Très bien. To tikalika bato la mungu na tongo ke wenzo zongi ndako po bato so bango ke bisika mususu. Ouais. Je zo comprendre que le roi de la forêt beti na basi na menga na kete. OK des points. Papa. OK des points. Pas de OK. Paradina winner na ba ke poto te papa. Ça va jiwana. Na mo reza ma beti. Dans le temps, on a ni lobby na fandi bona bonga na ke pas deal na raisonner kana longa kuna 23 ans na bi jamais. OK té. Sota songa mukolo boye ndako mutandako. Eza buzoba. Alors pour image va la faire, on peut ma maison, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et là on a ebisa o moni torture kongola ko ka torture te. So bena za bena ba kangi ba to bena torture pour muto aza innocent so ki torture atele ki a ndima mère mo ebi na ezanga ite. Il faut torture pe no bana ko beta netaka ba simba fimbu do ba konza mboka bo simba fimbu. Torture tambola na mboka. Mais il y a quand même aussi autre parole qui a une main noire dans ma Bata bongo pe no mo pe ba bengo pe na bat bauti pe na Brazzaville ba avocat Brazzaville ba osambisa ba. Voilà. Bakangi batabongo bela bakezo batata na nini na Côte d'Ivoire ba yo sambisa bon po bato bazo sambisa ti da bakangi bon premier journée da bakangi ba téléphone le maele côté wana boke na bango likolo te projet biso tout ça wana
Vous comprenez? C'est vraiment un kangi, un criminel. Ah, ça, c'est un jour, vraiment, non, bah, tu France, mais au Sambi, ça va. Pour les bisous, aussi, il y a bisous, le couteau dans le couteau. Le couteau dans le couteau, bazar, on a posé un bébé, c'est image. Il y a tant où il y a président Abisso qui s'est donc mon tabac dans mon thème à confondre mon amboka au soka bâtir ma beaucoup va passer chance n'a Abisso ma go Abisso to yaka na Abisso to kendara va comprendre ma comme chance. Voilà. Là, c'était juste une parenthèse pour Mboka parce que tu as bêta ma solo et Mboka des centres pour tout c'était ma crime en tout cas Mboka ezana insécurité fait tout le baki bazo banga ngamo na ki témoin le bidon sur tournage na bob biso mo boto attaque to mata tout cas to banga to profiter qui sont makolo ça dit au matana mutuka insécurité aux moto insécurité makolo pe insécurité so finalement non il va sur do en tout cas les cambo ba kona Mboka faut boto en tout cas et makambo de pesa en tout cas il mange il y a Mboka eza bien te bato banga makasa alors tout na relo mago pour des choses si c'est qui non ngai bon général kanya makina ah ça n'est et ça t'a reçu les agata ba boter mutu fonction parce qu'on sait gata pour une opération pour hier sera ba opération ezara kitoko mais c'est vérité hein makambo za ko bebat voilà ouais voilà Adrisha sénateur tokene moi tout qui masimango Adrisha na moni après concert à faire là Michel Belé Salamine na sala ka pyramide il y a information après concert à faire et analyse Salamine Belé Badmusu ba féliciter Badmusu ba critiquer concert ali concert où il y a gratuit quand tout le monde va dans salle émission qu'on va que na ba plein il y a Tigali numéro 1 ba sali sondage joueur numéro 1 deuxième personne ba JB troisième place bâtir ko follow mdeura boyi a tcheferi ba ndeko ko en tout cas ba émission ça ba namso en tout cas ba sali ba émission belé à ton avis tant au monaki ba émission ba ba sali pona ko contredire ranson pas maramba lobby et sali ko est-ce nga sona lobby magwaza ka mwindo nakosi non parce que yo ke ba katrisha lobby nga bongo poani na zaka mwindo ouais ranson na za roi stade mutabeti 4 fois stade banda makambo banda ba grand prêtre ba vient na biso ba lombo makede ba papa na biso lombo makede mutabeta 4 stades za roi ranson dans le roi muto ebi makambo stade on a très bien na émission na ouais ratina batune question na te et puis les rois de la forêt par la nélangote tant ba go que sondage moto zoka partout zo bimara non et stade ndenge betami yo mutalibo so sala pe deuxième JB troisième Kofi. Au moment que tant les rois de la forêt le bag na yemoko vient na biso ya quartier des arabes comment est te bima ki gamba la mako te o ndenge journaliste atunaki ngala ba ndenge journaliste atunaki mala moko Kofi ouais ça na mon fleury mais tant comment te na lobi ndenge journaliste bande ko loba ayo je pèse malo na zuma loba journaliste on appelle sibino comment on appelle journaliste te dans le basouté vous comprenez journaliste et autour d'ailleurs abige non les rois de la forêt makam ndenge zo tambola na ndenge internet to moni ke no ba tie mutaliboso yo yami balé papa chéri yami ça tu Kofi akatemba makutu comme sila kiti to ko sate to chete pona ki mukolo ezate pona ki mukolo pour tout le monde appelle la famille so epele ki mo bazana makambo ba ya pi ba mikitsa pa na vous comprenez donc ezake les rois de la forêt lobi ndenge ba stade il ki la papa mo ba beta pe son homme ba vena ce qui une question mené ya ba donc batebele ba beta bébé chanda donc batebele ba beta stade de martyr mais so bazo tala na ba plein ba ota te ko na lumière ba ota te na son ba ota ko na chant non ba ota na plein tu dis que les rois de la forêt tondi sa stade wana à laquelle elle est 2023 bon mona ke batu batika libanda bazo mona ke ti réseau ko kanzele zate batu baleki no ebele mona ke ba porte wana ya mabende première fois ti pesta de rose et okufa mtoti ko sama kamona zate batu babuka ba porte na mabende babuki ngo pena mo pena mutamanteni mutu likolo de ko ba so batu ba signer ba soda so to bunda mais biso foto mona wera le roi de la forêt ça en 2023 et 2003 oui à ça en 2003 tu vois mon papa chéri abeta concert à bling bling ya ko lobela ko tout est plein ya ko lobela ko tout est ko ba stade wana serione za ki obeta stade ba misie ba yembiti pour moi que ba singezo 4 na air nyos de boulem suka drumer mutatika do boye mbaka na drum mais ce que surtout le but tout rouge ba na bato ba beti ba stade tous à la gentiko mais faire mutaton d'ici surtout les rois de la forêt habitaient 3e les affaires problème ne sera yango wana fa 3e ba chanani. Donc, comment faire une débat autant raté? De battre un combat comme ça, mais faire une débat autant raté. Non, on va te remonter à ma bête. On va te remonter par la seconde vérité, moi qui l'a. Le critère n'est ni là. Le ligne n'est ni voir ensemble. Pour ça, l'analyse que espèce y a qu'au follow m'aider.
faire la place wana na ko yebisolo au moment goso tel ba stade e betami on comprend que ba stade ba wera ba beta silisi abimi ba fan batikel na kati donc pour sortir bizati hôtel papa chera beti tangu tana eko kia na stade abimi ba fan batikel na kati mutero sango li souffrir oui voilà ngaza yi témoin vous comprenez abeti akei me batu batikel na kati so batu musu ba beti stade batu bazali mais tangu yemo ka koti batu babimi. C'est la différence, c'est ça. Mais c'est trop fort, hein, que le baquet fait rigoler dans une place. Je ne comprends pas la place, parce que 2022, on a rempli le stade. Parce que dans le temps où on était, parce que bon, on a mis le conseil à réunification. On a jeune, dans la 5e génération de Baké, guide à toujours. 2022, on a rempli le stade. Moi, j'étais aussi là témoin. Il fallait que le stade peut-être déjà 14 stades de Tondaki. Mais comment que vous avez fait la Kofi na Kofi na Fali à l'on bango faire il est lobby le seul stade de Tondé na 14 heures de yango la saki yango stade de Tondé non stade de Tondé na faut si latina suka Tondé si stade mais faut si latina suka so yo Tondé stade mais stade de silité donc batu musuba comme na 18h 17h ba bimi na bango on va comme ça différence yango wana on a des best avec les appels là que si yango honnête si plein na eti na suka te le roi de la France na tata de Sabino Reboya zong saboya za maître à 4 kamba na mo tanga le bakati kamba na mo bino so bo sa analyse na bino stade il faut mutabeta stade tango tondi si batu ba na yo ti na suka ya conseiller wa peut-être monde pele que non ah te ba fan balanda ki moto. Et puis abimi faire abimi pena ba fan obimi na bango bazo landa yo bazo kena yo donc ba ka possible bendo zonga li sous station yeso a matin li sous 16h et a matin avant 16h pourquoi na ko ba 16h ouais pourquoi ta wana koma na yo ki musique beta wala ba tika cassette to ndenge nini o te faire moi za dana podium vous comprenez matin da ba moi ba 16h wana siko koti na 16h no beti na bango me committee ero kati concert me bat balinga obeta et puis ba bimite bazaka kuna et puis ngatinga na obima ponga na tika indule tant na obima na tiki batu ba obunda lisu ba kota et puis concert à faire to ba makamsu pona lo bate ngana fanda na yé concert na monique ba policier ba boya to ba kota malgré tout ba ça ba commencer à cop na bango mais faut pesa mbongo mais mago na billet oh ngana so billet da so billet deux fois son bien billet on m'appelle ah Tony moi côté exact boy na boy et comment le sur place ni au courant peut pas côté ça mais il y a comme une contradiction parce que dans mon vidéo de séclé ouais faire na colonel bazo ba ke fali batika ba côté na ngo fele mais yo na ye yo ok ba au moninga lo nga tambola na lokuta nga tambola na vérité oyo nga na monaki batu musu batika libanda ba boko côté mo ba na billet misu ba na billet ana mbongo so ba billet so za ko fele ba nga batika ba ba kota ok so ça ko fele ngana sombi billet ton na koti na kati na na kota place na porte avion ba bisinga awi ko simba te kuna déjà tondi donc c'est place za les sous-stade ba plaza kaka ouais et c'est ngana luka jomo abima wana ba bika za major nina ese que non fona li suka fona kota ngana ko kende côté ba toni makasi te boye donc na ko kati donc le major le sai on a na billet na ngama li si pona balingi ko kota su ba te ba kanyi place on a plein de gel kaki ne ya kotisanga voilà batalega mukonzi bakotinga donc expression il y a un stade à faire tondaki tina suka donc mutabeti na concert na bafani na ye asili sipe akena bafani na ye vous comprendre ça te que yo bafani ke no balinga ko na bafani mais neni ni yo mati bafani bakei donc expression on a place wana mais faut expliquer tout ça boy facile ngwa yela giti ngwa yela giti ngwa yela giti question de bimaki na émission mais yango te yela ekoloba et c'est le roi de la fois qu'on fait dans sa analyse net batata misu ba sala analyse comment te ya on des gens en plaire mama yela ki aloba mo yo kan te ya mama ta ne yango en plaire kasi ya za liloba te yeda sola na peuple le roi de la fois on a tellement makambo sala makao ya mikonzi bane ba benga po yene mte ba ko yibi ko soit lobelo ko mo be peuple yo kimbala mo mo te banda lo bagelo ko na ba actualité nyonso kufaki ba actualité kufi ba misu ba ko motina ba ba finga ba misu ba ko motina ba lo ba mabe. Ok, muto aza maître, muto aza numéro 1 tinda ba fingate. Dans le bien, dans le mona makam. En tout cas, la nzamba côté le ba la vérité. Pour yo ko sarate. Côté la stade des martyrs à faire sans arrière penser. Stade des martyrs a fallu poupa. Na terme. Parce que guerre za place haute. Il faut le battre. Que c'est valeur ba facilité. Na terme peine ya ba plein. Yo non moni en tout cas de ba la vérité na ba plein. Nana sali plein. Non, on est plein. Nana sali débordement. Nana sali débordement. Mais c'est fait rigoler. Oh.
papa. Wenge ya Na lobby est-ce que bien ba concert ba stade des arana tamoro pena boy. Ba ibo fungola la porte ba tuba kota. Est-ce que bien faire so ba tinde ba tuba fungola la porte ba tuba kota bi ba tuba ba kufa. Kasi vidéo yo. Ponga lokuta na ebite so esa magi ba 20 ponga dana bimena ba 21 na ite so esa magi na simananga. OK. Nazo biso ke so ke zama kama ni bato ba olela libana ba batika bango bakota. Bato bazolela libana musu na mbongo so ba billet ba boyi ya kota. La stade d'affaires. Oh, boto bete masolo lokuta po. Ngana yeka esa ngana ya zabo na lia mbongo affaire. Ngana ndaka affaire dans côté affaire tina suka tiwa. De la fin na ngana loba makamwa lokuta po na côté d'affaire. Oh, dazo ba makambo ngana monaki. Ezataka makambo na beta naza ko inventer bo monaki na eli bosa caméra na loba. So te makambo fungo la porte mais lingeza liboma po ngamo na tiki batu libanda ebele musu bana billet ba boko kotsa bango. De façon ba billet po kota. Zai ba erni wana. Ba 16h. OK. Oh. Ngana kota ki 16h. OK. Mais kokota nga wana toka ba fungo la porte na kota na moda ba mema batu musu ba koi déjà do ba koke tout fumati. Oh. Mais oui. Bambila c'était le magi libanda wana balali si bango oya faire batu akufa giti. Mais batu azoki mo be vani ndenge zalaka. Ba obimisa ba ngamo kuna baye déjà na bi nga ba concert ba boye na ko ga sute. Mais le roi de na komi na kota kaka. Non mon ngana kota ki na boye ko zwa tempe na ebele pona mona ki d'ailleurs donc peme comme un mois tout. Carlos a dit Carlos. Carlos ba qui avant. OK. Tout le monde a été dans le stade on est zalaki. Ba Carlos ba qui avant, il ba zaki na Saudi Chimbulu masa na biso to yaki na. Ba ki na avant, ngana la ngi na ka ba ki na da 10h. To tika to mona na ba to mona na nini na parler. So explication wa raison za bongo. Pourquoi na moni ko ba sala ba analyse ba la aigle ba ko taki ba ba nzo. Les problèmes na même 40 ans mazana forme ba tata mbimba. So du film moi Boderick, l'inspecteur réserve ba français. Eza série. Tana ba tata mo bongo mona pele bilonga za na ngwana ngwana. Lokwa mutu mo ka mela makila. Mona mo oye TV sika ozola tata eloko ya bien na TVT. Baninga bazaka sozo kotela ta mutu bonga kotela ta boutique somela ko bilambo sela be miso finga ka batu. Esa bino sone sopi bino. Oh afinga. Mais oui. Yo finga ka batu zo bake. Oh kinga ne bi ko yemba. Te c'est leader wa tinda ko na TV na bi ko yemba. Tozo apena nde to loba pena bo to louer pena ke non to zu pena ba pena na triomphal ou ba pena na stade des martyrs. Bobengisi batu baya to che deux micro pena ba telemisi pena faire ba telemisi mutu na bino awa ba pesi 1 heure bita batu ba yemba ba pe mati. Mutu na bino pa yembi. Aboni buzo ba boyoko. Bozo travailler pas jeune moraza qui chansard na orchestre pour na orchestre buta za le chèque na makamba ko yemba ba ko yemba ta. Toto yeba ka série wana so na BCBG. Au monde lempe la mochwa. So na kata maison mère ndenge to bandaki maison mère na biso bi ke faire azo brûler na ko yemba. OK pas wazego mona Jos Diena. Vous comprenez? Soko yena quartier na bango wana orchestre na bango quartier. Soko kekuna. Ba chanteur ezaki ba soleil. Bato ezaki so ayembo ka gypso butu kondo lo yo ki voit ya muto zo ka lokwa moi ça so yemba. Lelo nzamba sungi yo obimi na miso batu. Sala musala biso to za ba congolais to ko puyo poza congolais. Mais soko komo lingo sala musala ndeti ke yonde batu tout faut ba dépendre na yo papa wana okosi kosa bato zo kosa wana ndenge yo mo mibenga kosa leka na maison mère espace ezata biso ba commando breveté bata bienté toza to peso espace te papa batu nyo so otinda wana ndeti dans kisunzora osali combien des ans obandi na makambo kuna obandi na tata na bango olongo wana te yo ko tapa mwana bo sala album na bino liboso wana soki droit de vélo. T'es droit chemin. Oui. Droit chemin. L'album est accroché à ça là-bas, mais belé à bien. Quand on a lobby, t'es tombé ça album, na bi comme on a ngote, quand on a lobby o yelinga, droit vélo. Vous comprenez? Tant ba sali yango. Premier poto na on a tanyo so travailler. Moi na ya wenge mtamemi, puis moi na ya wera mtamemi au poto. Bobenga patron na liboso so mo pawa, mais mo poto te. Wana mususu wana bozana yeso ki wana binaka na luketu wana atikala memo poto te oke poto na wenge et puis ya wenge za ya ba inanete mais ya ba 6 mois weka pour ça ka pembeni ya mona werason omoni poto ya mbalibe ya ebele omoni ba moko Suisse Belgique ba moko Paris omoni ba Turquie omoni ba poto so batongo bino botindaka osuba na mbetu na Luanda noza wana ngai bisa so na opesa numéro président Desi Kabushko po bengai na suba na Luanda bo wa yeba na position te mo yeba te so za moi mobile to moi ça yeba na ka moi so ake suba
Mais il semblerait que la normal que je te le belani. C'est moi par exemple, les seules personnes à jouer disque d'or certifié, les seules personnes à jouer disque d'or, disque platine, il y a moins bob. Ba maison on a ba kanga. Disque et belé la. Ba maison na ba sala sous ba disque d'or, te ba sala sous ba disque platine te. Ba comprendre que ba isuka ba mettre Gims, ba kanga on déjà chanza ko ba ko ma oteka ba mituka. Wana no so ya kana ya ko sali sa ba ila biso na Congo. Ah papa. Na iso vérité. C'est ba so jouer na bango so yo ça. Te ba to so sous step ko na ba kanga, ko ne ko ma ko sali so ko sali sa na yo. Bachanza na bango quoi po nyonso bayela biso lokuta to nyonso bayela biso jour ngana ko mona disque platine na Congo bayeli biso ngoboy wa pa na bike mago moni o salisa ki o mona benezo ngala. Mais ce que bon dimanche pourquoi vous beaucoup en ngoto qui certifié platine bozo quoi on de ngoko ya on dibisana makasi te na makasi te mais ba est-ce que ba ba ozo boy ozo tina ba tabo le roi de la forêt nga Adricha sénateur commando breveté na ndibi makamna ba bena fo bo zwa pena ba tindi pena ba soda suka wana pena ba suka ba kainga ba vodi ba fungolinga munoko na loba iyo na kotala ou relation ko loba ki troisième place faire école longo komba ko folomde eza nango ironie eza nango sembla eza soki ye moko aboyite botala ki ete na page na ye ye moko loba ki muto botanga kombo abi ndimi faire ça la plein koleka bon série guerre ezalaka entre BCBG na bango boka te mnani asala écrit yekuta yebi kututa bandi musique sikazo bako Jadamsi na sala écrit wana maison mais OK Jadamsi série wana bango na baona nana nyoyo na quartier wana bande ko yoka na te nda bwakela bango Lucifer aluka ki mariti resuka nango afungoli porte ya ofele ozo comprendre biso kuto bunda to tche poto tina na bato ba fana maison même loko bando linga ete ndambuka bakendaka maintenant biso to sungi batebeleti to sungi carrière mwana o azotina bafinga batu carrière na ye wera mtafungi wera mtasungi carrière ne banda debi nango conseil petit nanga fosala ka boy ko beta ka ba conseil ko bomba mateno bota ma obanga ko bata conseil be fo beta ka pe ba en plein air wera ko fungola ye la stratégie ya wera mi se ko za lo konda boete me maka mo libende o vimba loko babil wana wera zo ebisa ye mais malgré toi sala pe bongo makolezaka yo konda tu ça ba jim no sana ba wera ba jibe ba pesa yo ça anniversaire papa chéri ah petit nango zo souffrir ba musique zo $14,000 ça ba studio mais to zo bim ba monsieur ba 20 millions 14 millions ça 14,000 20,000 14,000 à 14,000 vous comprenez à 14 chabama banda ça reste à vérifier vous comprenez ça reste à vérifier c'est quoi au fani na yo 14,000 au fani na yo comment ko tinda batu ngai wenge ngai ba wenge wana te ngai numéro 1 yebite que avant 1 à 0 ezalaka yo quand ça numéro 1 c'est yo bosso kasi ba 0 pe bazati on comprend pas tout ça c'est le tikinga ya 14,000 hein papa j'ai appelé ça 14,000 azwa moti tana mutu kuta anniversaire na single azalata na t-shirt bien te mais moi 14,000 ana sunga itanga zonga son ba polo c'est wana zaida artiste ça ça disque na chef ngala ebisa yo bato ba luka batinda ka bato batakaka wenge bokeba boyebi koloba te boza bato bozolinga bomeka koloba boye boloba te ndeti mona na salaki sex tap na matame koya wana soki Alexis Wechi soki wese wana yo fandi peno l'équipe bandi koloba na bato ozotanga pe komba wera loko ozotanga komba tata na yo nana PCRC oloba ke wera za jaloux nana PCRC za jaloux bon mutu qu'est-ce que ça la rate wera za jaloux na mwana na bino wana azata na lupanga bien te za jaloux na ye ba mise ba yeba na te moko ka meka koleka na te va fingisa orchestre mobimba wa ba yeba ta ko yemba te baza la jaloux ya mutabongo orchestre eza malonga te papa yo kanti po biso yo kanti ba nyonso fo ba koma bata sima loko abino pour le monde eta mona bata sima pesi bino avantage visa bozwaka ya facilité makamna to bozwa facilité biso te biso mise ba bonte biso mise ba noko yene na otobola yo c'est bien ko fanda ka place on a bata sima yanga boloba mais j'ai un etambola papa c'est beau boloba bozara sina boloba on a biso vérité bon mon atem muke kaka boy muke kaka boy kasa na sabino baby ya musique et tout on a ko yembe tata kaka boy la bien kaka boy kaka mtata ba disque yo na kaka boy akina batu baso ba ko wera azana nzemba bien te bana na mwana wana oyo mabele koma kilo lo kwa mtalata basaka fufu na nzoto mwana mwasi wana yeba rakate so za mwamba so ba wera nzemu ni yako yo kanti nzembu ndeti nini nzembu ba mutapesi mbongo na ye pena na posa ba yembele nzembu loka ya mutakufa nebe mimi bana bakufi tala biso to tikala uno yo kanzo bebombe ko to ko ndena matanga mo babeta mo wana yo wana pano pana e pano yo olibondeni
Mais naza bisabino te bon. Oh te bon pas yoka ça va sembler. Te na yoka raté. Naza mutu. D'accord fa appel na bar na kota bar. Et là au moins les qui penser moi batanga so beta. Ça doit beta pas. Rien. On est à court tijoa. Le bloc ba 6 mois et bimika bibungi na. Yoka ngoli sus. On est ba court tijoa. Eh ça ba court tijoa. Oh et là ya na oka beta ka muke papa et bungi. Ba yembango lisusu yoka ba yembango lisusu. Et les cas na mon pépé wa. On est ba court tijoa. Te na ba na ngola ne bisanga ba rezala ratete. Na ngola ba ngandeza te ba rezate on na yoka musique te. Ton est qui dans ça là moi bi demo na kota combien de bar nazala kuna pas dire chaque jour oh papa to solo la solo to solo la vérité accès ma kambo qui est comme mutaki na TV ouais ça il faut chanter ouais on est le côté na accès il faut des minimum mais kuna na lobi na monde pour rene bien na makam na biso etali ya média tout faut tanga komba wera yo que soit atanga komba leader moko makamo ngeza na plaire wera lo wa nganga lokuta te nganga bia do po donc luka no kudu kisite tanga ka kombo na yo mwa makamno pays yo mo teme bata théâtre ko fana ba yo kana te alali ka mama la muki lobo akrecha wera batnis ba ko finga batnis batali kasi komba wera ngwana t kombo yo ya wera ye kombo yo kombo yo ya Yesu kombo yo chiko biso kama nzema ta frère ta bisa inspiration kombo yo ya Yesu kombo na chanter le sumusu ta frère na chanter le sumusu kombo nanga mandola ye mandola lo banzote mama kombo wera mandola ye mandola nde kwa frère Patrice azu alia azu te afandi mandola lo lendo te papa o wera kipaka bato te o moto na vie privée na ye banze mwana so yembela wera malheur ou bonheur batamo kilibo ponelanga po pasi nazali ko yokeleki ya moto ya volcan do ayemba bloko moko apesa ba conseil na banzembu ya flata ba cité po balingaka ye donc ya apesa ba conseil donc na vie apesa ba conseil na vie ayemba mokili monde ya surprise bat bazo ba conseil na kati ah baninga na lingaka nzoka na simana ba koma bandoki donc apesa ba conseil banzembu tout ya yemba tout le monde a bénéficié na ma conseil moko yo kasi ngai na ko yemba banzembu ya no saka bébé soki yo te na ko kufa bébé sombela ngabo te pesa ka pe conseil ba di ba conseil bien je amino bien et ça bien wenge na tika na boke o wenge maison mais o bese po wenge za kam na tika wenge ba sala ba débat na elle victime te to ko ça débat na bango te faut répondre ba ta maboma te to mo ba tini ba ta télé fois ba ke biso ba impoli awira tozali ba impoli o ba impoli awira tozako yo impoli awira o mais oui montant yo zo bimisa bino quand ça ke bino boza ba plus que impoli OK boza ba dernier numéro suka ba impoli bazali oh montant yo bimisa yo ba impoli biso ba awira tozali ben impoli pene awira pene les impolis de wera son biso yo na makambo nyo surtout oui il va combien nga toi pourquoi Sankara de coup tazo le roté ba makambo tout ba pourquoi Sankara zo réagir ozaka na bandal ndako neza na bandal so memele micro que tout na epena que pourquoi zo réagir ta répondre ayambarata nga na ko répondre na place na été yo ko ne peut kuno bi que Sankara yamba téléphone siko nga na Sankara to fana ndako moko te nga so na ye yeso wenyet qu'est-ce que yango be ko zala bi okota na ndako noke ndako tuna ye obozaka na bandal na so azo yambote ke beta porte pedal pon koko oyeli so mo ba te bonde ndako okini te so na yo ki ko fungola mais et ça nous comment ta que ça nga ça na ngelo kote pona ebike na kati ya mouvement Sankara za yemo kote ba commando breveté baza le roi biso ba odil manzaka ba papi le prince papi Roger mwana mboka ezaka ateke Sankara faut répondre bo biso musana biso ni te me bato lui parce que lui que Sankara tona aigle Sankara za eza problème to ne zo dépendre na yi mais ceux qui a répondre te bato ba répondre bazali il faut que Sankara réponde lenga na répondre boyo ki te émission ko tala maté etalama c'est pas grave ceux qui ezaka parenté sur la Sankara Marambo de monique boy les autres réaction nga naza vaccin werason nga utokozelati na ba eloko moko boye so magwa longo na ndaku na ye oke tala ba parents pour ti mutu mo beta père na bino poko to nezela ba tangi komba le roi de la fonda nenga mabe nga na ye na sel makambu voilà toke malé sur émission mesdames et mesdemoiselles messieurs je vous rappelle que je suis avec Adricha sénateur au sein de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère. Merci à Laetitia Kibala chou femme bio femme naturelle. Merci à les grands-parents papa na Geneviève. Merci aussi à toi Sam Konko les nécessaires à Otalanga. Merci à madame Julie Castero notre partenaire émission Kamata Yango de Balondo. Je lui dis la maman à mon délai Adricha. Toke malé sur émission na biso. Est-ce que ceux qui te font dire pendant de telle pendant une musique comme les autres apparemment les loges aujourd'hui ça va y
où rançon tu le as à la rage jaloux à faire tu le as à la rage jaloux héritier. Bon, on a évité que jalousie on les a rien nini. Pour le le roi de la forêt sali à celle là bango on a quatre orchestres. Bango de skonde balongo lo bossa bakara na bazulu ka bango basala ngo bango moko. De l'autre mon héritier watana ba beta stade faire a beta stade balandi déjà makamba vi na bango. To mon héritier beta faire a beta zénith bazolo ndara toujours nzela lokola ya na bango. So we ra jaloux na bango point. Est-ce que qui njora pourquoi le binonga que ouais tu le as à la rage jaloux à faire. Pour nous avec jaloux et tu sais ça va non les problème té ya imanze mbaza mutu aleka senga pardon abi elo ya luka fa longola nzembo elo ya fa luka longola na vie na ezaka nzembo wana toyebi lobi telo pa ko sa nzembo sa contradiction yembi penze mususu ozo comprendre donc wana eza makam na mais le roi de la forêt azara jamais jaloux na ba nani na ba petit na yo ba yeki na mouvement po ko banda lelo ti mokili ndenge osila mutakoleka le roi de la forêt na bango to ozate na nini na comprendre na nini to na makambo le roi de la forêt salité mutatika ko sala ngwa ko belé mais belé ba disque d'or certifié koko sama to moni le longa na loba zela le roi de la forêt a disque d'or de tu vas pas certifié bon ezayini wana ezayini ezayini diplômé ezayini certifié ezayini diplômé kasi on tozo lobate to na ta ko lobate makambo le roi de la forêt sala mingi lo batika no sala ngote le lobate bele bazo en plaire pour le tout monde batwa yo comprendre internet que YouTube ezaka po ezaka na okala batwa cha ngo kati ba makambo ba le roi de la forêt ba sala ki soki ezaki lelo na yebi tena misusu ezaka la misusu chambre moko ya boy tondaka na ba trophée ba le roi de la forêt bazo ba trophée mo ba pesa mu trophée ba beng c'est grand prêtre le roi Michael Jackson azawana le roi de la forêt bazo trophée ba beng c'est grand prêtre le roi 6 quoi wana le lo mona okenda ba beng sata mutu mo bazata na 6 sata ya misema bandisika na Amérique ba na ozoblo mona ndako mo ka mutu bolali bolamu ye wana ina ndako mais ba le roi de la forêt za bongo tezaki ba beng c'est ba grand artiste ba fandi o ba benga mutu ba américain ba telemi ba tamine ba tema beti maboko yo lo mona ngo ke mutu mo ba e comme disque d'or yango kaka ayo la sabino ba pese la ki yango côté nini to ba la sarabi son ndenge bazo pesa yango ba na maison ba ba fani ndeto monaka ba le roi de la forêt bazwaka le roi de la forêt zo disque d'or na Zénith na Bercy ou Zénith Bercy ba yelié yango ba pese na miso bato so bino boye la biso to la lika to la muko ko bino na maboko zo ki on côté ni magoto ça appelle système asika système asika le système asika moni obi système asika mais biso ko ba tango ba vie ba ndeza ka to mona apena que non nini moko salami o loko mo salami si affaire genre média de best of ya genre ya dynastie volume 1 to mona ba sala cérémonie là mais oui il faut cérémonie zala faut cérémonie ba mona côté ba peselo yango yo cérémonie salami te loko mo salami te ozo biso aux yeux lango wapi ya muyebi to ya ndenge ni Moussa Nabino ba communicateur Moussa Nabino ba porte-parole premier ba artiste Michel Zara ngaza la bouche autorisée de Weranson ngana ka sala intervention ngane so megi na we romoni penaka non ngawana na bimi ngaza porte-parole te yo mona dans les na pesa programme orchestre bon ce porte-parole non fa na Angola ngaza la bouche autorisée de Weranson soko megi na we rangani na yi ngaza na porte-parole te maintenant lelo bande konde ba sana analyse que ça analyse que Weranson faut chanter Weranson azana droite azana niveau tia au classé ba classement ba stade des martyrs. Est-ce que Weranson dobi a tu vas comprendre qui message ne malamu te beki mo ko da yango ou bien le lenge bino bo jouer ko récupérer na ba télévision bo sala ngondenge esengo le lenge ba na bino ya o le na télévision ko répondre to ko ya o sala ba réplique par rapport à ba dire ba no ba bi pour na Weranson le lenge au monde là on se montre qu'il y a même démarche bo ça madame tout le monde qui bien beaucoup de Weranson na ba peintre mago nga to fana na yo na yebisa nga soki mutu so il nonga ba question ba bataki na bango le roi de la forêt no na kimia to soli na biso to sa ba analyse na biso to 6 na 6 nzana kei mais soki na ye ata yo bosani menga na yebi ke mikolo ba uta ko sasa président nga pa batu moko boye o siko to sana sani na no nga malamu ngane na sango bondeko boboto wana longwe wengeti wafana koma omateka batu musuba olinga ba copier makamba wenge po wana makamba ba guerre na bomba lukezaka na wenge baba ba orchestre na ba buta bakoka makambo wana ti bakoka on bazala mama na ba yuma baloba akutu te baloba te lo ba copier makamba wenge bozo bosa na idéologie o le fanti ba orchestre na bino po lo bozwa lipa bozwa kwanga na bato ba epembe na bino euta na wenge boza ba copier bolanda makamba ba le roi de la forêt ya papa chéri bolanda na ba makambo wana do bolanda wenge mobima ba makambo na bino tout style na bino wenge
Apa quand bo yibaka rythme vient na bino wana bobeta soki tato. Vous comprenez? Non, linga to ke bondo ke bobel ça va liwa ba chacho ça va. Na yebi ba kombo wana te. Nazo yo ba na ba oyo ezo ilanga na munoko. Soki tato ouais bokena na ngo. Donc biloko bango ba kopiaka yango wana kote ba. Mais on mona ke dance Swentaibo makamunenge kendelaka ya bango baza tout wenge. Yo ba musicien po tiaka moi vocal bien c'est tout wenge kuna zaka mutu yemo kazo yemba. So apesi no vocal msu na nzembo moko. Donc c'est ça makambu tout bango ta mona ngo c'est di wenge. Donc so bazo ya bamalo babendeka balobi ndipe toucher bino hein banjor mambalo besa bino passe ba mani ke mambalo toucher bino. Oh bamba besa pas cité mais ya lokuta mais mboko loba yango biso toye. Ndeti mani ke loba ndeti nini? Hein? Ke we mapata la pexawer en son apexawer. Mapata ata comme camarade maman na. Mais il doit lui on te mapata pexawer en son. Bon buzoba comment ça buzoba toni. Yema za prendre nutrition nzoto ya munene te ba melise ba soupe ba nini nyoso ndiye muta uta prison. Ya uta kashwa simesi da azaka ya kukonda ya kala. Alukana azwana nini azwana soin nzoto na eti amona ninga zoba moi so lobozo koma lokwa moi so azaka na film ya commando nini babenga ni commando ano bando benga commando nini moi so bando bonga bando kimo bampuku bando chuba nzete azwana soin nzoto na eti yo mateke banda pauvre abo tsaka kala tili azana mobala malonga te mbali ya kovivana moi sali boma bongo so abimi na ndako na ye bakata bando kotambola ka bubu sa kikaka boy donc aluka ka analyse pour amona lobby. Bozo tchana na ba poison likola makambo ba musique kuna bozo ke nowelela. Tchana poison. Ba kalate mo ba tchana ba poison kuna ti. Kalate mo ba tchana ba poison na se meki na kala. Ah? To na ibsa kanga da tuna ibsa ba tchana ba poison ba bomana. Bozo wela nini bozo welela. Ba ko me mabino poto te bozela poto te ba mabino te. Yele belelo monte chuma kishinyo ka songi la time azongi F victime le belelo. Akesani. Azongi na kunda na ndako na ba mundum abi. Asala kana oni dushia bango. Aba me maka na poto pa wata. Asala ni. Abaluki suka na aya wanga net. Boko mokendo ota ko tele la presse bakali o so li fo boyena boyo wana ozong sous place am. De bozo e beloko bozo salati. Yo mo ba vina mine zo kende ka bongo, vina mine ke ka bongo. Yo mo zo mi ye bateke soko za moi sto mobali. Donc bota mo la vina mine ka bongo. Na ninga logique. So il faut bosa la guerre na banane. Nan. Te no ba to sa guerre te po biso da to clôtira. Tout ça la makamba danger. To beta ba double zeniti lelo ngai ki nganda beta ngoti. To beta ba parc de prince ti lelo mutu moka beta ngoti. To beta tout le roi de la forêt beta ti lelo bata balongola ngoti. Est-ce que beaucoup ta peut-être à part Marambo à part ba oya leki ya lobby côté pe ba wongi ba ba lobby est-ce que na ba ke le ndenge musique mo kende ça dit pena juste qui pena pese mo kutu ba wori ça go fondateur. Kofana ndeti neni po ngana ibangte oki pese mo kuti ba wori na ba fantem ndinzo ndaka ba dive mo ndenge ba wori na kofana ngana okima bango ba onde fu balongwa ba kimanga pona nini okasi so balingi makambo kolongwa esika fo mo balongwa ngana kolongwa na kimanga parce que ça sur musique tendie comme ba compte rendre tozo ke nango bongo bongo ba bandi yango bongo bango ba na mamarque ya mususu biso to yaka na biso to selma kam na biso to silisi to pesi message to lobi boy na boy sili mais bango ba na marque on balance ba to ke baza danger parce que tant que biso pe to zana boko lekate to ko dominer stade na bango tant que le fait que il va s'en kolongo la cousette si ko fait battre des personnes le fait que va s'en kolongo la Kofi moi te que quand même ils ont kolongo le peine fallait pour parce que quand on va falloir on va directement Kofi sans rien penser mais si on a lobby ma mère est à la mort so to tanga un zakada et on va un zakada un muso ngumbama to mona da deux muso ngumbama zala zaka un boy tant ba bi da un ba bi deux batangi trois kasi batangi da trois personnes so on se passe ani baba ça sur 4 na 4 à 3 non même so boza 5e aussi porté o mata na ba prophète na bango pasteur moi betela kake boza ke longo ndie mutazu mbata mukolo na butu opesa ba prophétie nani ya boy na bozo sa na yo pasteur ko yembela banzadi de te dazo comprendre te mboko zo kenene ba pasteur mo so ba landeli bango mapela msubi baza na kati makambo wana ba kina père c'est vérité pour makambo so mo kila maboyo za na kati voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de ces émissions, on va propos de Nice en langage qui est sonotaire. Donc, en tout cas, ça c'était Adrisha Sonotaire. Merci beaucoup pour cette émission. Adrisha, c'est quoi aussi ces émissions? J'ai une question, j'ai une question. Tout le monde a une question, j'ai émission, moi, Mishka. As chef d'orchestre, il y a la tube. Orchestre héritier. Mishka a préféré que l'émission n'est pas à fond. Stade, il y a refondre la porte. Bastade ya papa betara ya kala
quand on mise carrément bah qui stade bah faire ça stade on fonde la porte il peut mater qu'on fait les tata on beta kana directement zo la ouais raison il faut tout le bas c'est faut tourner même ça de baking question ouais faut tourner bah te beta stade même ça bébé chanda le bel batine faut tourner ya ko le bela ouais raté ah bien ouais ndeni ouais ramassa na été ya le bela ouais te alobeli ba tourner ya zana batna le bela ya za ta le bela ouais makambo wana ayemba hein mika ayemba nani wana mika ayemba apa watata akash wata utapana hein pas le roi de la forêt c'est quoi hier il y avait une question dans rapport ni il y a une papa question oh kasi te lem so ya kaniseli lem so yeme alobeli pe nini alobeli pe nini au stade ya papa wemba ko lobeli pe stade ya père na mususu ba père muso do ba beli bon faire étant longa pa na biso kota pe côté molem so alobeli père wana côté kuna tia zo ba stade frère stade et mo ba fond te wala ko lobela biso te biso ma ba stade to beta on susté 4 fois ya ba plein to beta on susté biso ko beta sama sauter ba biso bo to ko landa ba ba mususte neti yeso ka bungi biso to landa point là c'est succès ta lugana ça non des succès on va me ça pourquoi parce que le gagne suit batu ko ba non il soit mututé et soit la mututé pas mututé bi que le roi de la forêt beta concert na ya plein ya kufuta donc moi t'entends dans nos vidéos balusa on rate ba bino ba ya biso ya nini ya felete ya mbango ya biso za ya mbongo te papa to beta masolo moko bo ya biso da to leka ba kawana to kota mama to kota point. Merci beaucoup de suivre cette émission. Vous avez un message à Rolobala, communauté congolaise, c'est un artiste et tout, et puis en tant qu'analyste parmi l'évolution de la musique congolaise. Ouais, donc, bana tout ya biso to belanga la maison mère to boy to le mututé. Bana tout maison mère ba lobi ba tout bazo c'est la kaka morote. Dans les minutes yo ezo bangi sabato ezo comme sabato likolo c'est morote pour ki buisa pe pade yango wana. Donc babi batela prise na yo ya kobeta donc pour les minutes yo morote ne mutu e kanyi makambo. Morote kanyi makambo donc pour okele musika te na pesi mbote na diele machara nzambe babi sel déclarant o asala makambo kilelo. Déclarant montage de la non conteneur et tobo qui nzulu qui va été déclaré sur ba conteneur à sika ba tchelelo ya zui diele machara nzambe ba mbote na yo na moni lisusu venanga matu idole babi yene mikolo nda sim makambanda utaki pota elo na muto gagner te po bilamba no sola ta sika les bourgeois qui vengeli mon boss les bourgeois qui vengeli ba mbote na place aux ali babi vienne nga pena ye sona minando beta bobula mune awawa donc le gamabe makasi ceux qui tolongo wana na moni sous docteur Marcelo Sadi le savant noir babi yo ya kana maladie nyonso ya bigi sarango président Badjo Mosoye les charges à Corée yo ba mbote na place aux ali ba mbote ya batutu balinga adricha sénateur na moni bongo petit nanga Bénédicte Lukoki babi suga baby babi moni mo so komisi nzambe de courte jambe chargé babi aza chocolat aza muindo do abimisa ba couleur ebele nzamba salaki pena batembele belebele donc motanga yaki na mokili batutu bazaki toujours parfait pendant dans mbote ya batutu balinga les rois de la forêt na pesi mbote na les rois de la forêt. Merci beaucoup na ozo pour ça la pour na biso donc mobala bata mama si déjà masaki ngama mbote na mago mobali nzambe et puis mbote na bob bango tout ba minga na kati chaîne donc eza chaîne DML TV original Maël TV donc Maël TV DML TV original donc eza chaîne na dana zarazarda banda kala donc ba mbote ya batutu na ba ona bosani na ba ona bosanité sans oublier pourquoi maleka prêtre Matembela Simandaku. Donc, merci beaucoup, Adricha Sénateur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et mesdemoiselles, messieurs. Je vous rappelle que j'étais avec Adricha Sénateur et Mokoyaba Wenge, Yazarani Angola, parce que base comme Angola, Mamous Angola, mais en même temps, Congolais, pendant des pères et des mères, Maramoutueza, en même temps que Congolais, à Boujara. C'est avec le Tumeko sur le par rapport, et Maramoutueza, que la musique n'a pas Congo, tout le barasso dans pour les cas, il y a aussi des réponses, il y a les cas, Benga, la des réponses, plateau, ils apprennent à battre tout. Somme qui, au CPDT, on va toucher bien dans le Loba, Benga, il y a les cas, mais au moins, tout peut s'arranger. Maboko on a besoin d'un avancement à la culture à Congo. Les tout le barra tout le temps qui tout tika place na culture. Il y a pensé que tu as comment émission na tout tika place na culture. Merci na maître Josué Bolemba. Il a joué à 3 rôles. Azali maître avocat nanga, azali conseiller, azali en même temps manager. L'homme noir, l'homme avec une grande H. Balobi trop de la familiarité, ça tue la sacralité. Faut éviter trop la familiarité, je tuerai sacralité. Et quand on est beau, on est beau, mais quand on est jaloux,
on restera toute la vie jaloux. Donc, biso tozara, biso babo, parce que dans ça tozara babo. Soza jaloux, au contraire jaloux, vu mon maître juge bolemba, ba olobani. To peso mbote mbote ya lecha ki bala chou, autrement dit femme bio. La peso mbote partenaire émission Madame Julie Castello. La peso mbote skozali, eskota la biso et puis merci nanga na yani ki yura pour l'assistance Bob Kokisa ba tout batali biso, pour qui bela la émission pendia lelo. Je vous rappelle que nous sommes sur Maïle Télévision, même temps, Demel TV original. Allez, rendez-vous demain avec un nouveau numéro. On est ensemble. Au revoir. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des bandes à London TV original. Des bandes à London TV original. Abonnez-vous. Abonnez-vous.